Vous avez vu avec beaucoup moi personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. C'est un occultiste. Moïse, toi, tu as une spiritualité que tu peux comparer l'enfant de Dieu. Vraiment, toi? Hein? Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Oui, tant bakangie. Tant on a commis, na pouti bambila, plus de 6 types ya bambila. 6 types ya bambila, 3 poteaux, et tant na baluki entre mosusu na pouti bambila lisusu. Tant na aussi na kati, moto bana okata na suki na zongo. Après na moni bimina penyel na ba menottes. Après ayebisi bambila ke fiancé na ye wana ayekozwa nde mbila moko aye ayebisi nga zala calme kobanga te babundi na ndeko na ye soki nini tozo maîtriser bango après ozwa ye bokende na ye natikali navandi na kati ya motuka. Après namoni baye na valisette ya penyel batie na motuka na ngai pa mbila wana na sac à main na ye. Et après namoni ka bajipe bande okende ya bambila après mbila na ye ayebisina batie na ye ke moyen eza te leki na ye aporte plainte ya memelaki mbeli batie na ye te. Bon nayoki mwa pasi nakie mbala moko na butu na mama bapenyel mpona yebisa ye ke tala likambo eleki awa eza boyo mama na ye ayebisina akamwe mpe alobi me ekomi na niveau wana ndenge nini parce que babengai nga awa nalobi baluka kimia baza bamikolo nazongi ndako. Après penyel aye kobenga nga na pokwa na numéro ya diel nde aexplike nga ke penyel abengi na numéro ya diel, c'est-à-dire numéro ya prison abengi nga mpona koloba ke bendanaki moke na leki na ye me leki na ye akoseli epa bambila ke amemelaki mbeli. Esali nga mpe pasi na bisi mpo balobi nini kuna ote ifo tozela nano ifo nazela juge décision juge akoloba na oyebisa jour wana eleki deuxième jour troisième jour quatrième jour bandoluka na badiel baprison tomoni ye te donc bamemaki na prison moko bacriminel ezala nini na downtown kuna. mutu azoloba kombo na eza Fredi Caleb ye nde azalaki fiancé ya penyel boyoka. Et puis bamodérateur mutu nyonso tu oyo akofinga Fredi bobloke ye, ok? Zela nina longombo natie yo modérateur. Nani mutu aza modérateur? Pauline, c'est bon, je suis là, avancez. Bloquer bato bazokoma babiloko awa yo koconcentre na ngoti pas aussi que bato parce que ba famille ko basala live nazokata bango, c'est bon. Oui, après penyel aye kobenga nga ezali 3e jour alobi basengi mbongo il faut kokende kofuta mbongo na kobatika ye atindeli nga numéro ya motu moko nabengaki ye amemi nga place bafuta mbongo nafuti mbongo na signé badokima biloko tu batiki penyel. Alors quand batiki penyel balobaki akoma epa na bango te pendant 2 mois. Nakenda ozwa ye na 2h du matin oyo batikaki ye oye na ye mbala moko na ndako na nga nde tobandi kosolola wana na bime makambo ezokoma eza bien te ifo meka mpe kochange ndenge ya kozala na vie. Biloko ya bareseau sociaux eza biloko mo eza très compliqué adéfendre ndenge ya mona mpona kodéfendre ere wana nga nayebaki te ke namonaki yango kaka ke eza peut-être motema mabe tout ça na comprendre ye na ndenge abandaki koluka. Alors
après wana aye olobake asepeli na ndako nga na zwaki wana te. Il faut toluka ndako mosusu tout ça ndenge tosalaki baprogramme. Toluki ndako mosusu photo ezotambola oyo eza photo moko eza ya depuis le 14 avril. Quand tozokotia biloko na ndako nga na sololaki na ye nayebisi ke omoni badepense esalemi eza tellement ebele ke tokolinga teke tobakisa bamakambo misusu. Il faut kosala bamwa économie. Nabi il faut pas kosala biloko ya basutilité. Soki ozwi mbongo il faut kosala nango biloko moko eza normal parce que soki lelo tozangi moto akoyede biso aza te. Yo moko omoni ndenge mambo ezoleka na États-Unis bino bozala na États-Unis tosololi normal baki na cancele liste ya ndako nazwaki yo yebi yo moko mpona kocancele liste ndako na oti ozwa ya 1 mois basengaki mbongo apres nzamba ye kosala mpe bato wana bakomi mokanda ke kolongola ye na prison kwani famille bakende kolongola ye kasi yango wana ifo kotuna ke famille na ye moko esundolaki ngai nde motu naki obimisa ye ta moto azotala ata bolamu nyonso wana te andimi azwa bafoto akosa balukuta mpo asala babese na bango bazosala fo bino moko bocomprendre bino mibale bosikokenda na Miami mpe makambo oyo nyonso to esali mpe na dalani nyonso na obetelo esali na Miami. Donc bobuvaki na Miami. Voilà. Fredi wa muta bolingo olingaki ye Fredi. Ka bozo imagine mpe ke mutu aleli alobi awa naza leste na eti oke loka oza leste problème eza te toluka tokende place mosusu mpo ozala lese owa bato nyonso osali badepense nyonso na yo ovanda na États-Unis oyebi mpona komove kosala badepense nyonso wana ke ezwi nga combien oya kozwa ndako na Miami awa na downtown ya Miami ezokute combien nangi koloba bamontant te mais sikoyo biloko tu wana mutu azokosana azokolo ndako wana atie libanda ondimi olobi oke problème eza te natie nanga vanda calme mais mutu wana avandi kimia te depuis le 14 ti lelo mutu wana azoya azwi bafoto na yo bafoto babiloko atie na internet mpona koluka babese kokosa lisusu makambo omona te ke eza demo. Fredi nga na okeli yo masiko yebisa biso nanu omoni ntango bozalaki na bolingo mponga na omoni oyo oza mpenza noko na osentir oyo oza mpenza oza presque mwana kini mpenza na nde ozoloba siko na mwa culture po oyo aza mingimingi mpe neti culture américain ozomona soki kanda eleki tro baef ebimaka nango facilement expérience na yo na aire akanda eza ozala neti ndeni aza bon Penyel na ye biloko ezosala ye te mais aza na ye mwana mabe te aza na ye na comportement normal ezalaka biloko azosala wana peut-être nde eza te. Voilà. Vraiment Fredi natiki yo merci kaka po nalingaki ozwaki appel na nga olingaki okongaki bonayeka na mai kosala jamais kobenga yo osala nini mwana na mabe yo osala olinga ye po oya kosambwisa ye jamais na osambwise neti na nini oyebisanga nano na osambwise neti na nini neti boye namoni ongai oti sikoyo ongai nde mutu na perdre dele esikoyo kosambwisa wana eza ya nini mais yo komoni ndeti bazopiblie yo boye peut-être okoza oza akanda oya kopesa video moka bolumbu te nga nazala na biloko wana te otikala omona nga na internet te apa mambo ya busoko kaka na ye kokekosanga Fredi Instagram eza nini mpo bamoni baza bazolela o fort bato oza moto ya bolingo ozotengaka mwasi alambela yo te tu
Kino wa mystique. Mais Freddy, avant de t'assurer que yo publier bolumbu te. Na kanda on est ma. Na biloko wana te na bosala mo pitata mwasi na lingaki. Ye moi préféré ça là ozo sala. C'est normal pas tout baza na kata on comprendre que na moto a liboso te ka. Alors Freddy, tosu kisa. Instagram les années. Nataki. Kasi yo pas biso batata non wa mystique. Voilà numéro na ngati. Na numéro na yo. OK. Voilà. Mutu nyonso tu. Na olukelo mwasi kwa kolambela yo bukula kwa nseka. Bukula maseka na matamba. Olia papa. OK? Merci beaucoup. Bye bye Freddy. Bye. Adrienne, matière yango wana. Likambo monene boye. Nikande na solana ba boye kola kolamba bolingi kaka shawarma. Boye kola kolamba bolingi kaka sushi. Libale zoki kopona sushi na shawarma. Ya nino to banda ngonde. Omoni nga mtele kiti babi bolumbu esati. Adrienne, kana na lobby topesa bana oyo ba féministe oza na voiture oza na voiture yokanani mopela seki okendela kosomba provision 5 000 provision yokana na Adrienne kendo somba provision yaka kolambelanga matamba na bukula bwa nseka yokina okofilme eloko andi na okomprendre te oke kofilme nanu kobenda baesprit kofilme okomandele ye biloko na DoorDash yaza na posta ya DoorDash te ezali ko mobile nanga uti mosala enaki ekomandele Uber Eats mon niveau tokomi na 5 000 bano ya baféministe bozoki mpe kolinga mibali oyo bazouta kaka Afrique Congo kuna bakola na fufu balamukaka na fufu everything is semoule Adrienne omonaka voto moko asalaka nango boye asengi bongo ebele wana mbo moto abimisi yo Dallas akomiso na Miami alingaki ye aza muta bolingo Ornella alobi na solo na Freddy ye aza libre batusi bolingi Freddy bokomelanga inbox ye moko akochoisir il faut en États-Unis et puis il faut otindelanga vidéo ozolamba omoni oyebi mibali balingaka respect na libumi na bango eza bien soki oza mwasi mo respect okipaka mobali na kolamba oganye mariage alingaki ye bandeko na nga. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023. Abonne-toi pour plus des vidéos, likez et partagez aussi.
Okasangula zobota na kisango. Denis laisse les rois de Caroline. Moïbi, Bakakenza, Micheline Chabani, Patrice Ngol, Tala Mouturo, Zokaba Otala, Patia Farine, na boulangerie Mama Poto, Tala Moukou na Bapake, Passer à Bapake, et Kenenge rectangle.